balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafi Gendo. Check. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Donc Congo promo, Raph Ngindou nde. Raph Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas on a passivement bambot. Raph Ngindou le présentateur la force créative Congo promo. Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raph Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou, Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda nanango. Raph Ngindou, Congo promo. What a plus, what a des boss là. Merci encore une fois na Congo promo na opportunité vous a coupé ça toujours biso ngai particulièrement bisalomba le serviteur na bino. Merci na Raph Ngindou mobali ya pembe ndenge to le toujours. Oh, ils allaient premier jour il y a l'année 2018 donc tout ça on a cadre toujours que il y a continuité parce que la fête continue toujours fête oh tout ça là qui dans événement de l'année pour clôturer 2017 c'est ça qui dernier événement oh la remise il y a certificat et puis ça m'a qui n'a pas lauréat oh il y a bien oh bandeko oui partout au salama vraiment là on a États-Unis parce que tu sais nous États-Unis quand tu as la cimaté ça mboka monene plus que mboka nyonso tu vois là mais la musique a formé les lots makameza na États-Unis d'Amérique donc wana muto contredire ngazati ndenge to sobita solo alors les lots les premier jour il y a 2018 de tobandi émission oyo na artiste congolaise na biso Soleil Diva na représenter le Sima donc il est azali azanyoso az artiste complet ayembaka azape mécène donc moi na moi si à âge ya mukie comme on a ba œuvre ou azo sala et comme singa alors parcours na ngana niveau ya Dallas na lui il faut que nous na kutana Soleil Diva au niveau à Presta qui est ça là qui biso vertige somo et sans plus tarder na repère ça va le inviter na ngai pour na monopoliser parole te bonsoir madame. Bonsoir. Boni. Bien. Oui, ça va bien. Vous êtes madame? Ça va très bien.
Vraiment, merci. Artiste Yoana a se présenter. Ils sont comme on a parce que dans le bazolanda, baebio bien. Bao baebio, ils abisso, mais nanda kubandikolaso mingi. O baza bandiko batala Congo primo, ba fidèle na biso surtout. Baebite que non, ils en nani nazo solana. Nga kombo nanga Soleil Diva, bonne année d'abord. Mbula Sika. Donc, je m'appelle Soleil Diva. Nalubara nyonso, français, anglais, lingala, nasangisa nyonso. Donc, naza artiste, nayembaka, nasaka ba film, naza na entertainment. Ok, c'est bien. Wana ezali biographie ya artiste, donc naboya ko yebisa bino ko loba mingi po loba non, yebisa lomba. Ozo loba mingi tika invité à loba, nde omoni lelo to tika idéologie ya 2018. Yo loba o yo ko loba o convaincre batinanda parce que ngana zaka mo lobeli donc ba question za nga ba réponse za yo lelo to koyeba Soleil Diva bandi musique aussi plus la musique pourquoi d'abord oza mwasi on a côté la vie privée te bandi ko misusu mo na bazo kene na domaine misusu mais yo c'est plus la musique zo ko apporter au niveau na bon pour ngai na mona ke mutu nyonso nzamba kelaye akela mutu na dona ye na eloko kwa sala mais pona ngai nzambe akela kinga na dona nga et puis omoni ke musala nyonso ozo sala soki eza dona yo te po o vanda na musala ezaka très difficile yango monaka ba artiste ebele soki baki kosala misala bakozala ta na ba résumé na bango bakozala na ba di misala ba changeaka misala parce que ça donne à ôter. Il faut que ça ôte nzamba pesa ki ngai dona nga nzamba pesa nga eza nazaka entertainer donc yango na sala yango te ke pona mbongo ou bien pona ni mais pour eza dona nga yango na botama nango yango na sala kango. Merci mingi Soleil Diva lelo oza a face na Elvis Salomba mokonza wa terlo. Donc bana ya ayua bana ya partout ba itanye surtout ezolandao il faut yo siko lokolo bi eza dona yo donc okotika na loyenge kaka boye na ebité o mekana loyenge bon na ebike yo sa moto ba anglais mingi na français mingi mais émission ezolanda na lingala parce que pour na couvrir couche ya population communauté congolaise ni surtout ezali awa na États-Unis na Europe partout Congo premier za monde entier balanda bien pour balancer na anglais eza o ya bisote o ya biso zani lingala neto zo beta émission mais émission eza bilingue lelo websa bana kini bana poto bana partout bana États-Unis ngai Soleil Diva parcours na ngai na bandaki musique boye lelo na za boye lelo na sali boye donc moi parcours na o na banda ko tra monde wana nga sikoko au fait nga na botamaki awa na États-Unis. OK. So, elle a botami à l'âge à 6 ans, mes parents na biso ba mema biso na Congo. À partir à kuna to koli na Congo puis to zongi susu awa. Et papa kufi. Donc tozana nazana mixage ya la culture rebelle. Naza culture na biso, naza ta culture américaine. Moni, mais je voyage beaucoup, je rencontre les gens de partout, mais na cadre ya musique na bandaki yango na bandaki album nanga après ernaki kokota na monde ya cinéma na komozwa pe ba trophée comme actrice j'avais un peu perdu le monde ya musique na kati yo maloba te donc oza pe actrice donc oza pe na monde ya cinéma. Oui. Wow. Félicitations d'abord. Mais na eba kité moi qui na osolo neta ki chanteuse donc oyembe la biso na sentir yo ndenge makamango ezala parce que oza Congo promo. Donc na katona mingi te. Na sino ko nino ko yembe la biso. Na ko yembe la bino une de mes chanteuses préférées na linga mingi Pongo Love na linga pe Mbili Abel. So na yembe la bino un peu de Mbili Abel. Pour Nato, c'est réfléchir au moquin, d'engs à la keno, bao, baniba mais la bière place aux arts. Dis que c'est la sauce sucrée. Dans la minute auto, maman Bilabel, maman Pongolov. Nazo mais na koyemba maman Bilabel. Bon, toi on a maman Bilabel.
Toyo kana no Soleil Diva. Ou surtout que Soleil Diva n'a pas bino mais la première fois. Tout découvrir sur la première jour de l'année 2018. Congo Promo, si tu as Gaillard, si tu as danger, si tu as ça va avancer. Donc eux peut confiance, peu chance. Soleil Diva. Vasekinga mingi na bato boya ye boya ye boya ye oh mama vatuninga mingi na bato mobali nini oza na ye mosala te ndako te kiti te falanga te o mama. Merci pour l'artiste, vraiment. Donc, mais pas Saint Thomas. Mokondira fingindu mobali ya pembe webinga bien nazalanga moto ya kimbi mais mokiem kaso bukanga mipanzi ko niveau aza ko immortaliser maman Bigabel na ebite mais nyoso tona yokolo na poto idéologie ona indusa wana uti wapi OK no s'inspirer kana maman Bigabel leo beta na babiloko no moko mbala moko ozala ozape mo ta ya kotala piloko wana bendengeni ibio bina bandana no kaka po baye bangana na référence mo beloko la maman na basala déjà Congo. Voilà eza question éducation. OK. Au moni même na sokotang na Bible na proverbe 6:12 ou bien ya 6:12 balobi ke soko entraîner mwana ako changer ka esika utite. Ngai ba parents na ba kolisinga na culture africaine. Ba kolisinga na culture na mboka na biso ataku na za poto makamu na nga pe na bosa na culture na biso te o nyonso ba parents na ngai ba pesanga. Donc koyemba mbili ya belle mama Pongolov abeti masikini to koli na ba musique na bango nyonso. En tout cas, félicitations Soleil Diva. Ngai na robeta sete mingi parce que ezoko epatenga ma culture bino baboti bozana bandako bana boya États-Unis bana komaka anglais bana koma français babosana monoko mboka babosana lingala phone tala ndeko na bisa mwasi a star awa na États-Unis partout bayebi Canada monde entier Australie Autriche Europe mais lelo aza ko immortaliser culture congolaise bino te tolingaka bana bayi kolangle bana bakota classe exemple à suivre yango en tout cas place wana nga vraiment naza na ngai net te na pesi coup de chapeau na bokelo ba fleur félicitations à maman. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Donc Soleil Diva pour na to umilate siko il faut yo o mikasu ko expliquer biso ki artiste yo zali wana bando bana musique na yo nini yo so sali na domaine on ya musique pour na domaine ya ambassadrice. C'est parce que je tiens à vous signaler que azali ambassadrice. Donc il mutu azo sala pour que no ba o nyoso ba yaka poto na États-Unis na bona ba visa. Moi surtout ça na ya. Le découvrir pour ma sonisa ebele. Na domaine ya artiste non. Na domaine artiste o sali nini? Na sali ebele bokokota na YouTube soki boche Soleil Diva. Bobeti c'est moi la femme, bomona ba nzembu nanga ebele rock your body. Na sali ebele. Na sali pe ba film pe belé na Hollywood na Hollywood eza ba nigérien na zu ba trophée ata 4 na za trophée à meilleur écrivain trophée à meilleure actrice na zo pe trophée à meilleur costume na zo pe trophée à meilleure chanson dans un film pour malgré na tika qui monde la musique mais na zaki quand même ko ça la ba soundtrack ya ba film ba nigérien donc na ça la pe ba na au moins na ça ba chanson en français na bi no bino nde na katio malobate mais bino ne bo ça la bande ko na so ba congolaise mabe parce que yo zandi ko congolaise mais ozo soutenir ba nigérien autant classe ozana makila ya Congo mais ozo tika bande ko na ba congolais ozo soutenir ka ba nigérien
te eza parcours ka ndenge yo lobaki fois nzambe atindaka yo bisika ebele mpo entraîne yo apres ozongi na mboka donc na 2018 tozokesa filme na Congo donc tobeta nanu masolo wana te ya 2018 naza na bamituna ebele mpo na yo nanu yo kowelisa nanu koluba nanu bongo te non nga nalingi orépondre ngai nde du point de vue artistique osali nini oyembi nini obimisi nini na terrain na Congo bayebi yo osali promotion wapi lelo soki na Congo tokoyeba o ndenge toyeba ndeko mosusu wana na Congo nandimi te parce que mais na Congo bayoka banzembo nango ebele na TV bayoka Soleil Diva ebeta ebele na Congo bayoka mpe nzembo nasalaki na Défunt Madilu System bayoka mpe nzembo nasalaki mpo na Vincent Gomez ya mama na ye babeta yango na radio kuna na Congo na kati ote donc à l'époque déjà yo aussi oyebanaki déjà na Défunt Madilu System ya tosalaki duet ensemble. Ok. Bah duet mibale tous moko tosalaki pour na anniversaire ya Vincent Gomez pour na maman na ye par rapport à toi maman na ye tosalaki yango donc ba nzembo nanga mingi ebeta na Congo mais bato nde bayebi te ke eza Soleil Diva lokwa na mimonisaka te kuna mpona nini olingana komimonisa te yo mto sololaka na yo bien boye ozoseka kitoko boye eza te ke nalingaka komimonisa te on dirait batango kaka mais sikoyo na komimonisa na 2018 baomonanga ebele kuna vraiment eza sengwa trop Fabrice Lolema moni bino bobiki na tosala baproducteur bamécène mais nzoka nde bato mosusu bazali awa rafingi na boma bango balingola service alomba te donc nazwi yo mosika donc ye mwana mwasi oso omoni soirée ya Congo promo wana esimbaki makasi donc eza mpona ye niveau ayembaki abinaki na nimbaki te obina makasi merci eza don na biso bacongolais eza makila ya solo tobinaka obimika na libumwa mama ozobina deja mais eloko nini oyo yo oyo toki koyoka foma toki osinspire apart ya mama bilabe toyokaki donc oyo ya yo lisusu oyo ya ngai moko ke na olingi nayemba nzembo na nga moko non nga nalingi nayemba te mpo na osepelisa bato bana na biso na ndako na mama Karine mama ya bana place aza kuna azotala biso na Congo Promo TV mama numéro 1 na numéro 1 ndenge ezalaka bamota to fufu na olia na epi yolo wana yango tosokosinye kolia mama Belinda limbisa na mama limbisa oya kosuspendre biso mpo mama mokonzi donc mama Belinda bamota to na se référer toujours dans un face na Soleil Diva pour expliquer biso moi eloko moko ya sana déjà ok soki na yembela bino nzembo nanga na koyembela bino nzembo nanga oyo ekobima sika mo na kala nano sala nzembo te ata mwa dio be sala papa Madilu wana oyo nasali na Madilu eza mpona kozongisa bato na ndako bazolanda biso minyango mwana mama bilobaloba mpona nini oyebi te nga nazali femme indépendante bilamba nga moko nasomba basapato nasomba lopango nga nasomba apo so osombi moteli mobali kasi te donc wana bamario oni bandeko pardon héritier was le roi de Givenchy Maramoyo Masalanga héritier was le roi de Givenchy Fabrice Lolema baka rebelle donc yo oza na genre te que non ceux qui osombeli mobali apo botoli te wana eza titre nzembo ezalaki la femme indépendante na sens que indépendante elakisi te koza mwasi moko kobala te mais ozoloba ke ozodépendre vie na yo ozodépendre na mobali te tu vois oza biloko na yo nyonso yo moko osala yango osokipa na bana na yo osala biloko na yo nyonso parce que même soki otali même mama Marie abotaki Jésus nzambe azalaki na besoin mobali te donc vie na yo destin na yo eza yo moko sikoyo nzembo oyo la femme indépendante oyo tosalaka Madilu yango eza koloba sikoyo ye azocontrekara yango amena bakiselaki yo mwa euro ekosomba ye ndako voilà
Mais elle a kanda le beau télé donc il paye à son âme papa na so madilou wana ve na so benga yaya biso ba petit no air wana l'époque il tente de ya mama TV sika to zo lo ko monga ba CD oyibo benga no ba petit volega boy wana ve merci bandeko na si to zo continuer na Soleil Diva pour donc comprendre le parcours il y a Soleil Diva so pe kota na YouTube bo mona nzemu nanga mabele nanga OK ezolo bake mabele nanga yonde ropotinga yo mutolakisinga nzela nalanda sikawa otikinga wapi natambola ndenge nini epai nyonso nakei motaleki yote yo Africa tu es l'image de la terre berceau l'humanité ma raison de vie. Donc, ce qui peut ezolakisa esika biso touti Afrique eza toujours na motema biso ata toke bapoto tokomata même bisika ata ku tokomi na ba millions de dollars mais Afrique eza toujours mabele nanga eza motema nanga eza esika na utaki. Merci beaucoup. On a un niveau de balandi biso na femme sage, l'intelligence artificielle Christelle Koussenviko. Yoki na asi recepe le place aux amis. Toujours continuer na Diva Soleil Diva. Mais Soleil Diva, obi que 2018 né makambu. Yeah, makambu. Donc naza na projet à film à monene to ya kusala na Congo. Tozo mélanger pe ba artiste nigérien. Tika ko na baboyo ebi ke na Congo wana bayoka bongo te comme ozimbongo bi ko kosaka su bana Congo po bana Congo balemi makambo soko ye na poto ofani mali le koti ozimba mbongo na muke o na ke Congo ko sala ni na Congo nini no sala na Congo juste na Congo tozo ke na ka bongo te tozo kende vraiment na projet parce que to sala ba film mingi à l'étranger to mona ki ke na 2018 tozo na source na biso to kepe ko sa tourner film na Congo ba tu ba mona Congo ba mona pe tu vois et puis pourquoi pas to mélanger ba culture mosusu to memi ba acteur ghanéen nigérien ba ina ba kiti na Congo to sangani biso no to sali film moko monene surtout elo Congo na ngala sengela yo bana ngala sengela bande ko na biso epa na yoki moni bino boza ba élite tango bozo kutana na ba mindele bato ya maele bato bazo koma ndenge boza déjà botangi ba kelasi awa il faut que joue toujours makile fait ça la rakeno Congo mboka na ngako imsa Congo toujours numéro 1 donc bani ko kene ba mboka nyoso tu wana bosani Congo neno siko yela Congo bon nyoso tu yaka makambo to peso chance Congo ko simba Congo za bien eza mboka malamu ozu idée ya bien mais idée wana utela ki wapi bon idée wana ezalaka nango kaka mais chaque fois toninga to salango ils auront toujours bas contre-temps. Mais le bas qui a 2018, tolingi sous bas contre-temps. Tout ça là, autolobi tout ça là. Moni pour à part film, naza pe na single nanga ezobima. Single ezobima quand single parler sur nene. Single nanga eza na 3 chansons. Moko ezoloba na moni yo. Mususu ezoloba na sina suki eza conversation téléphonique na mobile aza musika mwasi aza musika et puis na pour le meilleur et pour le pire des titres ya single nanga wana eza nzembu moko ezolobela ke pour le meilleur et pour le pire eza muta mokili te parce que muta mokili toza na musuni toko changer d'avis nako bala yo lelo na bina pour le meilleur et pour le pire mais lobby to changer bah solo changer mais ezoloba que pour le meilleur et pour le pire eza nzambe ya onzembo ya ngozoloba que pour le meilleur et pour le pire eza nzambe na moni yo pe ezoloba que na moni yo ainsi qu'on na moni yo oza o nyonso nazaki kozela donc beau zélango et vous a magnifique donc j'espère que vous a inspiré nango que beaucoup lingango makasi yango soué nanga vraiment ozo continuer toujours na ko marquer ngai parce que ngai ton dans une zima pour nga ndima nanga mututi
nandima nga mutu te Raf Ngindu nandima mutu moko o asala mama minene nati Congo Promo betomoni ba site nyonso bande banda donc ya liboso pe donc o to moni ke esali biso to sala lelo za Congo Promo na habité bandi kwa zola na Alfred Barros le roi de Chicago Kashimani ba Tantine na biso ba Célestine la VIP donc baza convaincu mais c'est quoi on a une question sous bazo bengo ambassadrice na ambassadrice za nini ambassadrice wana za nini oza yeso comme si ouvert en son sikoyo naza bon na sala kapo na Apa Awards za Hollywood na Africain prestigious awards. Okay. Sikoyo nga nazaka ambassadrice à Congo. Elakisi ke batu nyonso o bazobuta Congo naza responsable ya kozwa batu na lakisa ba artiste na biso congolais na lakisa travail congolais. So na kala tobengaki yango nafka ebanda ya 7 ans. Na kala ezalaka na kala ezalaka nafka. Ezalaka nafka. Lelo ezako komi nini? Sikoyo komi Apa. Parce que Apa wana ingolo salile. Apa elakisi Hollywood and African prestigious awards. So qui n'a bien ça la translation nango elakisi Hollywood et Afrique prestigieux awards. Okay. Alors na cadre wana tozwaka ba artiste ba yaka ba ye awa ba ko représenter Congo ba ko pesa bango ba trophée par rapport à misala na bango. Si comme na chaque année nazaka na droit à kokotisa batu donc na pona ka batu ya congolais on a yebi ke na tali travail na bango na kotisi yango na Apa donc bango moko ba décider en quelque sorte zaneti moi jury moko be donc yondo sélectionneur nga na zaneti facilitatrice nga te mutu na sélectionner ka ba gagnant mais na facilita kango parce que oyo nga na kotisi yango nde bango ba prouvaka batiaka yango na top parce po bayebi ke Soleil Diva asi akotisaki bango asi atali travail na bango bamoni yango coup de chapeau na Soleil Diva voilà ba initiative ya ko soutenir bandeko basi o baye poto ambri mate aboyi kotelema na vitrine parce que yo bando yano mikili vitrine na vitrine ambri ma impolitesse aux autres ngotanga classité nga bongo na se chauffeur mabe donc ina tomboka wana bolimbisa ngai ba exemple à suivre yango parce que nga na nzimi donc États-Unis nzimi pour ndenge na yebisa bino ke non nazo tambola nanu na sisi ko tambola te tina ko sita 54 états ndenge ko na biso aloka biso ke ko tambola mokili mobimba Soleil Diva yo sikoyo bandeko na biso ibele bazo ko kota wati okosani ko kota natangelo ata bakombo parce que banani bon na habité autant ba o yo côté ça déjà ou bien ngana lukata moi de Werason azwaki ba trophée na Nafka Mike la Duchesse na cadre ya film nani sous azwa trophée année au Duce azwaki trophée Mike la Duchesse Maman Bénédicte batu sous pe bazaki wana comme Karim Pala Patrick Kuba batu bazaki belé bazwaki ba trophée année oyo on avait obtenu au moins 18 visas pour les Congolais. Congolais bayaki pe bayaki effectivement ba participer, on s'était très bien amusé. Coup de chapeau à Thierry Kabamba. Moi, I love you so much. Thierry Kabamba ayaki yaza mukondia film festival kuna na Congo na asali pe Malibu kuna na Congo donc yepa ayaki avivaki yango donc tozo meka ko tala ndenge nini tokozwa eloko ya munene bongo tomema mpe na Congo, pourquoi pas. L'avenir est grand. Congo c'est un grand pays plein de richesses, pourquoi pas. Ceux qui tozui ba soutien, pourquoi pas emmener ça au Congo. Tozui pe Hollywood et na Congo, tu vois. Ndenge tozolo ba mingi
na biso bapandisango na bandeko na biso ya basi oyo baza kotombola miziki ya Congo po bozokanisa kaka bango wana bazwaka batrophée nzoka nde mwana mwasi oyo avandi pembeni nanga Soleil Diva oyo 4 trophées mais alobelaka batrophée wana te 4 trophées mais faut lobela yango mpo na baninga balobela yango donc yo oza na vitesse makasi koleka na baoyo batia makeyele kuna naza 4 trophées mais ngai bon ndenge kaka nayebisaki eza par rapport à éducation nga nazala très simple donc nazalaka motu te na mesana koloba te yango nazalaka nanga bongo je fais seulement ce que Dieu veut que je fasse pour ma vie, c'est tout. Ça c'est bien, vous allez apprécier le numéro de Soleil Diva. Ce qui me dira à permettre de repasser un numéro de Souka. Parce qu'on a vu que dans la minute déjà, parce que le gars benga numéro de téléphone de personne pour Maramo Lobia, ouais, Maramo très capital. On a habité au lobby, nous avons contredire que notre moi, moi, on a cosa qui permettre que notre objet avait phare à phare. Ce qui me tient contraire. Muta ko contradire razate. ADT, moi. ADT nan. Werason, I love you, Yankee. Kankol. Non, bango nyos ba camarade nanga ba ebi muta ko contradire na kwa nga naza muta ko kosa te naza nanga muta polémique te ba mona nga pe na TVT naza bisa ko kosa te. Vraiment merci, salut biso bien Micho Kerliker. Micho Kerliker place Azali Mambote Belé Dallas ya mi biso bien ba payato yaki Dallas mais tu comprends la vitesse la mboka donc coup de chapeau. On va mboka misusu bozo ba kay mais niveau ya kay na Dallas c'est Dallas ni ba loba ki mais et ça on va continuer no kobundana pour Dallas to on a image à Yolo. Alors toi tu comparer Yolo tout le monde on va banda les autres on a Dallas ici c'est Paris Zali New York Zali mais tu bosses en te place Célestine la VIP à fan na men mboka ya Jimsi Lumengo artiste na biso de PC de salutations à toi. Projet autozo que ça na Congo to zapena l'artiste Jimsi Lumengo et ça projet moko to banda ngo banda kala depuis R Jimsi a mouvaka sika na États-Unis après ça qui ngai histoire wana. OK. Et donc tokoke yango histoire toke ko tourner na Congo. Donc ça projet moko munene tozo senga support na bino nyonso nangi pe na profiter na pesa mbote na lipasa nanga star ma twin star Venus Label na tigana bukasa lipasa nanga Venus Label to banda kan musique na ye donc on dirait musique yango po katani na o yango na mokini na o minga côté ya nini ya makama ba trophée makama ba ambassadrice comme une ambassadrice ko so mélanger ngo ndenge ni wana siko omoni eza dona nga musana nga na sala nyonso na obiso kinzamba salio atina chaka ba dona na sakabola kana ebike OK moment où eza temps musique na sali musique na sali cinéma na sali beau la vie à Pi Céleste na lela au fort Rafingindu mobali kitoko na lela au fort ye to bien ke mobali a pembe puisque biso tout parce que na moni Congo pour me na mibala pembe mingi mais pona to za ota mingi teto star sushi ta simana ndako ba sepela on y a télé sur ce logo mobile mama Pongo Love pour yoza makasi na ba mama na pourquoi ba mama na ba OK Pongo Love azaku tu inspiration nanga na se rappela azaki koyemba na Madilu des femmes Madilu aipsenga ikina yemba neti mama Pongo Love abina zo rappeler mama Pongo Love na tozaki na studio nzembo Pongo Love ona koyemba Nzambe asala ngai motindo na motindo Nzambe Papa na biso Nzambe asala ngai na bolingo apesanga achebwanya apimelinga seyo
oyemba na voine deuxième premier parce que namoni maman Bilabel maman Bilabel ayemba avant moko te na mama Pongo Love mais yo zo beta biloko on dirait zo les chers nani faire cher de poule po yene to yebi na Congo na coup de chapeau yene asala ka biloko wana nyonso so na nenga basi eza yo ngana yembaka na ebite so na koloba première fois na deuxième fois eza différence mais na yemba voix na ko yemba voix C na ko yemba pe voix likolo donc eza ça dépend nzembu ba pesi ba omuta pesinga soki mutapesinga nzembu na yemba na yemba nyonso na yemba anglais lingala nyonso siko na basinga wana visa 3 chansons wana na 3 chansons wana donc nyonso tuka na lingala ka eza ba chanson na sangisi ba kote musu ba yoka mwa français na anglais na kati mais eza plus na lingala pona ngaki na zonga na mboka ane oyo mais bakozwa pe ndambo muke ya lingala ndambo pe ya français et puis na film autosal tokesa na Congo na Gepsi et lokola eza film moko ba genre la vie est belle yo sana ba nzembo ebele pe na kati donc bakose retrouver pe na film wana ce film wana mingi bokende équipe ba réalisateur donc ndenge ezalaka ou bien okika contact film osani Toko kende na kozwa batu kuna équipe kuna bene équipe koza déjà kuna to yango tozo orchestre yango sikoyo équipe kozala déjà toza déjà na ma plan nyonso zo marché sikoyo to koma kuna nde tosa interview nde na lobelango mais tozo chama kam planifier toza niveau à planification sikoyo to benga yango pre-production siko eto kekuna nde tosala production après tozongi tosala post-production. Ça c'est bien, merci. Maleme tokomokoma na suka donc nayebi te toshite tokomi na biso na suka ya émission nanu te ozana maloba ya wasa toza bafilme eza mibale toza mpe ya filme mosu na mama Bénédicte mama Bénédicte osa filme traditionnel wana tokota ngo na bamboka kuna bamatadi Congo donc tosala na style ya batradition toza na baartiste mpe ebele kuna ya mboka bamama Chako bato ebele wana bazala yango de na moi kuna oza na contact makasi kuna na bato nyonso kuna tozoprépare yango makasi vraiment bana Congo bozela biso tokoya kuna équipe koso bocomprend mpe Congo promo ekozala toujours accompagné po kuna nde bacameraman ya solo kuna nde baréalisateur ya solo tozoya kuna domona Soleil Diva ndenge ezalaka toujours mais bo déranger mingi te mpona lokola bayoki eke noya kotisaka bamusicien bayabeta na poto mpo yemba nanu soko oyembi malamu jury ekoapprouve mpona yo mpona toya kosélectionne yo donc eza esengo mingi nayebi te tokomi na suka esalinga esengo makasi Soleil Diva ngapesanga esengo makasi vraiment monanga suka eza kaka na souhaite bato nyonso bonne année nalingi mpe na profite nayebisa bacongolais que année 2018 ezala année moko ya kimia ezala année moko ya bolingo il faut bacongolais tokóma na bolingo makasi tozala na solidarité totika bacritique totika biloko ebele wana qui n'a pas d'importance banégativité tobwakisa yango tokóma na positivité amour ezala positif barelation na nyonso ezala positive soki moto azosala eloko na ye il faut aller supporter kokende kuna toke kocritique non parce que yo mpe jour okosala yo soki bakritike yo okosepela te donc il faut tozala bolingo tozala solide tozala uni tolingana mpo mboka na biso ekende avant mosala na biso ekende avant omoni ndenge Raf Ngindu asali première édition apesi bato bamérite donc to continuer toujours liboso pourquoi pas année prochaine ekoma batrophée ke etosali mpe eloko na biso moko ya bacongolais toza besoin ya soutien na bino nyonso boya bosupporte tosala eloko moko ya monene awa o mpe bato mpe bamoni bazomona batrophée ya banigérien bacamerounais banini pourquoi pas bamona mpe Congo Promo TV tosali mpe eloko na biso ya bacongolais topesi baprix topesi batrophée mais nyonso wana esengaka basponsor
Donc, Congolais, Congo, c'est le pays le plus riche d'Afrique. Donc, bah, sponsor boya. Bo banda ko cha mbongo na bino et avancer musala na biso na art. Bo banda ko valoriser l'art. Au moni ba Nigeria, gouvernement na bango déjà ebimisaka mbongo ebele pona art. Biso pe to banda ko bimisa mbongo pona art. Art na biso ekene liboso. Merci beaucoup na Soleil Diva l'ambassadrice parce que nga nazo zoya mingi ambassadrice pour ba œuvre sali ya minene pour bato tu basala ka fier wana o toyebi na niveau ya Congo mingi bokota na sima moi so vraiment moi respect ninga za wana za mninga na bisote o bandeko mingi ndenge baza wana bazo luka ona minute so ndenge to soli na oboyi mais ego zanga peta soki pe ata artiste moko mona ke no produit ye na ko pesa nga numéro na o bien sûr. Le côté a poids. Bien sûr. Merci na contrat on a Michigan. Ok, ozolu comme ta produit on a ça ko yekola ko yemba na no po okutana mo konzera fingindo. Vous ça là bien. Wana na bosante to komi na suka ya émission Soleil Diva na habité maluba ya suka soko za na mois dédicace na cadre ya bonne année. Ko pesa tanati ba garçon Paris Mani Mambo ya Inès Kitoko. Mambo ti. Mani Mambo garçon Paris. Emani Mambo, garçon Paris, moi. Bah, dédicace à Ngoyo Kiamo. Vénus la belle, il passe à Soleil Diva. Je t'aime. Tigana Bukasa. Donc, ma bisou, belle. Gongo, au Bossani Michaud. Michaud Carliqueur. God bless you. God bless you. Il y a solo. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, le lot est une ambassadrice d'un grand prêtre-mère, moi si moi si au Aboya côté de ma vitrine. Donc, à solo la bien. Pour mon acquis, il y a avoir surtout on a invité ceux qui au Kikolobani, nous tous les mois, on a fait taille donc on a fait que ça mérite une makambo. Là c'est Jésus Mikolo. C'est bien. Oh merci. Non, tu connais pas le côté là. Bambombo leke belé atalaka Soleil Diva. Soleil Diva vraiment. Tu es ravi à Royamba lelo na émission yo. Donc si tu wana mbote belé na bande connaître tout le ngara ya Salomba. Fabrice Lolema, Christelle Koussenviko, Etiwas, le roi de Givenchy, Michaud Kerliker, Banama et Belé tout bolingara. On peut se confiance sur ça pour notre sobunda. Côté to éviter pour apprendre les choses bien à toi améliorer côté toi yebi pour des chapeaux ba félicitations merci d'avoir fini nous mon bal il y a Pembe plus que bango surtout pour Pembe à États-Unis d'Amérique donc wana papa chéri karangé donc vous comparer merci beaucoup de ce qui wana na émission à l'élo bye.